Voilà, Bandeko, Babolingo, bonjour à tout le monde, bienvenue na Directo na Sali pour na biso, juste pour na analyser kaka ba situation politique ndenge kende. Moi, je m'appelle Olivier Bolia et je suis un opposant au régime actuel et de temps en temps, je viens sur les médias pour apporter moi ma analyse na ngai et puis pour, pour encourager les Congolais toujours à tenir bon, surtout par rapport à la pauvreté. Pauvreté na Congo ezoroboma plus que guerre. Au bozobenga génocide na Est, mais pauvreté, quand je parle de pauvreté, je parle sur le plan économique, sur le plan euh, sanitaire, sur le plan plan nyonso etikali, ezoroboma plus de Congolais baza kokufa, pas dans la guerre ou à cause de la guerre, mais baza kokufa na gestion na ndenge mbongo ezokangama mabe. Je pense que chaque jour tozomona ba vidéo comment on nous montre la ville de Kinshasa, comment elle est sale, comment elle est eza na ba microbes partout et comment bakuluna bazokoboma, comment ba ministre baza koyiba, comment baza koyiba baza kozonga et comment vraiment un pays en guerre où chaque 18 heures, tout le monde a qui Emmanuel Macron a qui a se moqué na biso qui n'a fallu comme la Massanga dans un pays soi-disant génocidaire ou c'est pas un génocide. On a vu comment Macron s'est moqué de notre argument en allant pratiquement Komela, Kolangwa, dans un pays en guerre, on a pas pays, le quoi, Ukraine, au monde n'a jamais makambo ya ndenge bon. Donc il y a beaucoup de choses dans l'année, ça débat aussi sur ma déclaration, il y a ndeko na biso moko bo azaka moi youtubeur, je sais pas prononcer son nom, Zach, mais son nom de famille c'est un peu difficile à prononcer. Mais azo condamné ba kinois na vie wana ya ya masanga ya kosala eloko te et puis kokende kobuka baambassade banini oyo ezali baincident diplomatique oyo il faut éviter po botika kokosa bacongolais oyo bamindele baennemi na biso ennemi na biso c'est nous-mêmes, nous ne savons pas gérer notre pays. botika kokosa bamindele baza na rwanda babokotia bafoto ya génocide na match batiela bino bino banani bino bana mawa ka kopleurniche faute ya mindele bamindele basala idéologie na bango ya bien. Toutes les nations na monde ezalaka kodefendre baintérêt na bango nayebisa bino ke pays moko ekotelaka moninga esalama mpo eya kolela bapasi ya moninga. Non, c'est à vous de barricader votre pays, c'est à nous de travailler pour qu'on ait une armée décente et tout organisé au lieu d'avoir de gens qui sont mal formés, mal payés, mal nini, allez, so bazo gagner guerre. Oh non, il faut bocha photo génocide un match. Est-ce que pour ce moment américain ba ole la biloko ningwa? Est-ce que qui Ukraine to ba Hamas bani mutu moko alelaka te ka ba congolais. La cigale a chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fit venir. Voyez bien ôté? Boyebi fable de La Fontaine te bino kobina kobina eza bien nga mpe nabinaka mais je suis très sérieux na makambo mosusu nga mpe nabinaka nga mpe nayokaka nani lek na biso fer egola nayokaka mais nga soki nayoki mwa 2 minutes 3 minutes obengi nga tokende marche na okende tokende to revendiquer comme un livre boy parle de je vais écrire bandeko na ngai na Kinshasa bazobenga ngai babi Olivier yo ozosala nini kuna Félix ndeko noaza il revient toujours avec ça yo oza mwana mokonzi yaka wa gato ezokabwana yo mpe ya kozwa oyo yo esika olia omela. Ça me fait mal, hein? Ça me fait mal parce que bah, toujours
bateau yozo bundela. Bateau yozo lo bazo kufa na nzala ba malade. Et parfois quand ils t'appellent, ils sont malades eux-mêmes. Parfois quand ils t'appellent, ils sont dans le manque. Mais tu dis non, toi Olivier, viens. Yo pe yako koma kuluna en cravate, olia, osa la combo papa na bino, et puis, et voilà. Comme ça, peut-être Yako s'est retrouvé, le roi Azamista, s'est retrouvé dans Nangai, mais le peuple congolais, baro s'est retrouvé dans Nan. Bandi onanga botinda ngai na salamaka mususu, o eza nanga te. Soki botanga psychologie, botuna ba docteur Ramani, ba docteur Sam, Kavnin, botuna ba grand psychologue, o bazoko timba psychologie na monde lelo. Bakoyebisa oke caractère ya mutu bachangeaka yango te. O bozomona ane pa bandeko, eza ndenge bazali intrinsèquement. O monique ayibaka. O amoni ke pouvoir eza po asomba ndako. O amoni ke pouvoir ezali ke po bakoma na ba voiture. Ezali ndenge bazali, eza définition na bango ya bomoi. C'est pourquoi po banda kosala matanga. Bolela kaka chaque Congo te mes condoléances le plus attristé na famille na ye, mais bolela pe po na bino moko. Parce que bozana bato boyebi ke bazali na ba enclin ya kosala mabe, me baza kaka wana. Nga nayebi ndenge ya kodirige ndenge wana ti. Moi je sais seulement diriger pour construire. Ba idole na nga eza lokola ba empereur Meiji, ba Frédéric II de Prusse, ba Roosevelt, bato ba changea ba civilisation vraiment banini. Nga ba idole na nga eza te ke Marcos, nani boya ibara 14 milliards. Ce ne sont pas mes idoles à moi. Alors quand vous m'appelez, moi qui veux que euh, euh, qui voudrait que lorsque je vais rentrer au Congo, qu'on se mette au travail, que nga pena ya na limisa pinanga 5 na banda kosela bino. Na tongela bino banzela. Na banda koyebisa président de la République, soki nga naza président te na loba, monsieur le président, on a promis, rappelez au président de la République les promesses qu'on a faites au peuple. Moi, je serai ce ministre ou ce conseiller ou ce dirigeant, ce gouverneur qui va rappeler au président. Président, dans le discours du 15 mai, vous avez déclaré qu'il y aura une route à Matadi. Vous avez déclaré le 16 juin, monsieur le président, qu'il faut que Totonga et Kolboye. Moi, je serai ce ministre qui sera comme un instrument de rappel aux dirigeants que voici ce que nous avons promis, voici ce qu'on doit faire. Alors là, vous me demandez, vous dites, Olivier, Viaka, Okoma, Kokolia, mais je ne peux pas, ce n'est pas dans moi. Olimbi Sangai, Bana Limete, Olimbi Sangai, Nazala Makila Wanati. Chaque fois, en tout cas, 80% de gens de Limete, surtout de ma jeunesse qui me parlent, ils me parlent comme ça. Olivier Kende, Okende, Kosalela. Non, je ne peux pas. Si je dois rentrer au Congo, c'est pour travailler. Travailler pour vous. J'ai été éduqué par mon père et ma mère depuis mon mois, comment servir Batou. Ce n'est pas quelque chose que na ena na France pour na kolango, non. Eza eloko bana bomwana. On nous a éduqués, moi particulièrement, à se préparer à prendre des fonctions pour aider les autres. Alors, quand vous m'appelez pour me dire, voilà, tiens, Olivier, yaka, osalaboye, komanambongo, bazokabulambongo, poni ozoboya kaka, nini nyango, ozoboya nini, hein? Nzungu bazolamba, yoza libanda, yaka nzu omona ndenge bazolamba. Oui, ndeko nangai, je veux bien revenir dans mon pays. Année Oyezali, année à centenaire, il y a Papa Labisso. Il y a des événements qui seront prévus pour cette année. Alors, mais revenir, seulement pour revenir, ce n'est pas vraiment
c'est à quoi j'aspire, quoi. Moi, je vais travailler. Alors, j'ai demandé au président actuel, on l'appelle président parce il est président de facto. Nous savons tous que les élections se sont passées de manière calamiteuse, catastrophique, et les résultats là, on ne croit pas, c'est la vérité dessus. Donc, parenthèse fermée. Alors, tolobi lokola yo Félix Tshisekedi okoti na ndenge okoti wana. Tala okomi na binemi ebele partout. Na biso ba binemi oya anti-mégestion, anti-moyibi, anti-lokuta, na benemi babakisami oyo ya minduki oyo baza pre ya koriposte parce que oza na ni légitimité ni uh, nini oyo l'égalité. C'est-à-dire que tout a été de manière conçue, de manière farfelue et tout ça. Il n'y a rien qui aurait prouvé que Isaiah Solo n'a pas nini ozawana. Mais ozawana, parce que politique, tout l'ingara vite, ozawana yo président Félix. Mais convoque les pays soi-disant est attaqué, il y a un génocide à l'Est. Bon, génocide d'abord, Ezara, Batuambora Msusu, Bazoboma Batambora Msusu. Mais quand vous vous entretuez entre vous, on appelle ça guerre civile, c'est pas génocide. Donc, il faut Kolongola Komboana génocide parce que il y a des Congolais qui participent. Alors, moi j'ai proposé, ça fait 2 mois ou 3 mois que je ne cesse d'interpeller au président de la République, à son entourage, qu'il faut convoquer dialogue national. Il faut tofanda biso nyonso. Ngai nafandi awa, ndeko Moïse Katumbi afandi kuna, ndeko Fayulu afandi kuna, bino pe bato ya pouvoir bofandi boye, tofandi tosololi, totire ba conclusion na babiloko oyo ezali koleka, likambo ya ba fraude électorale esila, likambo ya koyiba mbongo esila, to refaire constitution na biso, likambo ya bamanda ya yaya aza suppléant ya leki tolongoli makambo wana tobongisi tosali sorte ya toilettage ya oyo système eza lelo et to renforcer bacapacité surtout ya gestion ya république gestion bien entendu optimale ya mboka alende tolobi bon dans 2 ans boye tobandi course ya sika. C'est ce que moi j'ai proposé. Et c'est ce que moi je veux. C'est ce que Oyo peuple alingi. Poto longola mbakanda. À un moment donné, okoki ko diriger mboka na tembete. Okoki ko diriger mboka te na kanda. Ozokana lobi ngai lokola ba Mobutu bamanda bazalaka boye ngai pe na sala na koma boye na régner. Non 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 non. To diriger na biso na kokitisa motema yango encore une fois na kati ya video na lancé sous appel na bacongolais nyonso oyo baza na bon sens oyo comprendre que pour le moment le président Félix est contre le mur. On ne sait pas ce qui va arriver. Politique elingaka baennemi ebele te. Naza kosola nango na cousin ya président nani Pasteur Mulumba nayebi se politique elingaka baennemi mingi te. Soko kozala ennemi mibale ça va, tu peux les gérer. Mais soko komi na es benemi, na poto benemi, na Kinshasa benemi, na kati entourage na yo bato bakomi ebele na kanda na yo. Yango olakisa ke régime na yo ezokende na kosila. Bobosana te ke moto alobaka ke Félix akokoma président moto ya liboso eza ngai wana azalaki secrétaire général chargé il y a extérieur, il y a IDPS. Il n'y avait même pas Étienne Tshisekedi était en vie. Sur aucun internet, pour moi la vidéo en 2011 ou 2012, je me rappelle plus la date exacte. Ngai nde namonaka natali nde makambo ya IDPS eza okende nabi moto akoma président Congo eza Félix Tshisekedi ngai mpe lelo na ye parce que
La capacité de Kuku Nyangeza prouvé. Moi, je dis les choses qui arrivent. Nabi Félix Tshisekedi, convoqué dialogue national, tofanda tobongisa mboka. Mabe esalami mingi. Tokozaka mboka moko te ya bamabe. Tokozala mboka moko te ya bilela-lela. Tokozala mboka moko te tozokanisaka ke foti eza ya bato misusu biso osalaka foti te. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays, nation, aucun individu, personne oyo ki ye asalaka kaka mabe. Ye basalaka ye kaka mabe. Ça n'existe pas. Personne. Na biso nyonso bolamu ezali awa, mabe ezali awa. Mais eloko eza ya malamu toyebaka comment soki tokomi na situation boye nini tosala. Et moi, je nazo koganga avant qu'il ne devienne trop tard, avant que vous voyez des chars de combat dans la ville de Kinshasa, avant que vous voyez des manifestations sporadiques à travers le pays, c'est le moment de convoquer le dialogue. Ba dialogue musu ba convoka ku ezaka ba grogne mike. Maintenant nous sommes vraiment na ba place moko ya mabe o bato baza na kanda. Pasi ezomata. Na Congo bazo continuer kosenga biso mbongo. Na Congo bazo continuer kosenga biso o botiala bosala bo. Toya poto awa pona ko enjoy te, toya poto nde po tosalela bato batikala na Congo. Et Félix s'accumule des contradicteurs, de contradictions, des ennemis partout. Et moi, je vous dis, chers Congolais, c'est le moment de dialogue national. Il faut tout kutana to solo la, to recoudre ba place et baby, mais plus encore, to reconstruire mboka na biso. Soki tosali yango te, oyo ekoya na nsima, na boyi bandeko na nga ba Congolais na ba Congolaises, boya koloba, Papa Olivier, yo omonaki makambo oyo okebisaki biso te, nakozonga obe na video oyo mpona kolakisa bino na bi, je vous avais prévenu que l'histoire se répète toujours, surtout quand vous avez les mêmes éléments précurseurs et qu'on conduire n'a pas même effets, pas conséquences et tout. Le peuple n'est pas content, le peuple souffre, Félix. Le peuple n'est pas content que la guerre de l'Est continue et nous savons que les mesures qui ont été prises par le régime de Félix ne vont pas résoudre ces problèmes. C'est clair que Kinshasa est toujours sale. C'est clair qu'il y a toujours Gabéji. C'est clair qu'il y a encore de COP il y a d'institutions. Et encore, Félix a encore promis de renchérir les salaires de députés qui ne font absolument rien parce qu'il n'y a même pas de débat où on voit les députés s'acharner sur un ministre. Non, ça n'existait pas. Ba député bayaka wana 5 ans alobaka mbala moko mibale et puis à 21 000 multiplié par 12 ça fait 242 000 multiplié par 5 donc plus de 1 200 000 dollars. Bozomona bato wana vraiment bazo mérité 1 200 000 dollars. Vous savez, na poto a bato alekaka mingi na ba médias ce sont les députés bango doit bakenda koloba. Mais biso ba député balobaka te parce que na Congo un député qui parle akoloba opinion moko so eza contre COP ya mbongo ekoya bakotia ye na kati te. Donc les députés préfèrent se taire pendant 5 ans po azwa mbongo na ye nyonso na bacorruption na ye nyonso nsima akende. Est-ce que bozokanisa ke ale nsima so bosisi boke bopasoli drapeau ya Belgique bopasoli drapeau ya Union européenne, vous commencez à trouver des boucs émissaires. Pourquoi vous ne savez pas gérer un don de Dieu qui est en vous, c'est-à-dire votre pays? Mboka wana foti na biso.
Ça n'a jamais été la faute des Belges, des Français, des Américains. C'est notre faute à nous. On n'est pas organisé, il faut qu'on accepte. Et grave, les gens, oh, baby musala, bazo sala te, bamiyibi nde bazo sala. Et bozo kanisa bokokoma lokola Belgique. Tout récemment, j'ai regardé les 13, je sais pas, les 20, c'était les 20 pays où c'est mieux à vivre. Oye barate, Canada eza na kati. Premier pays ano ebimi Suisse, ba Norvège, ba Finlande, Luxembourg, Belgique, Hollande, Scandinavie mobimba. Ce sont les meilleurs pays à vivre. Bozo rêve ka bomona Tokebela, Tokebela. Eza grand monde. Ce sont les pays où ba classé que eza ba pays ya kitoko ya kovanda. Un petit pays mais beau à vivre. Est-ce que Congo eza beau, Kinshasa eza ville moko ya kitoko mpona revivre? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Alors, si vous n'avez pas de réponses, cherchez d'abord les réponses institutionnelles. Nos institutions, comment elles fonctionnent? Pourquoi on est si pauvre? Pourquoi on gère mal? Pourquoi on préfère mettre sa tante qui ne connaît rien d'un business dans la carte de position? Pourquoi vous nous appelez, nous de la diaspora, de revenir pour devenir des voleurs? Pourquoi vous voulez que moi, qui ne suis pas voleur, qui a été élevé pour diriger les pays de manière avec éthique, morale et tout, et vous me dites que Olivier Yaka, Félix Ndekono, Toko Moïba. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est contre tout ce que j'ai appris toute ma vie avec mes frères et sœurs et tout. On nous a appris qu'il faut te diriger Mbokawana, mais na mayele, bokine classe, boye kola, bosala boye. Yango wana lelo naye kosenga na mokonzi na biso oyo ayaki na nzela ya fraude que papa convoqué dialogue kolanda te makambo oyo Mbemba alobi tokoganye o Peter Kazadi akosi yo tokoganye okoganye guerre wana te parce que le peuple est contre toi okoganye guerre wana te parce que soki rebelle akomi place moko peuple akokotela ye. Mobutu a payé le frais comme ça. Beaucoup de dictateurs ont payé ces mêmes frais de la même manière. C'est-à-dire, il n'y avait pas, si vous voulez, l'appui du peuple, tout ça, et quand les forces armées belligérantes venaient, donc elles prenaient des endroits sans combat. Félix convoquait dialogue national. Convoquait dialogue national, bakosa yo te. Bato pe supporter no mingi, baza na niveau te, baza fanatique. Fanatisme, j'allais dire. Barça qui fanatique, tous ces gens-là. Tu sais, quand tu es au sommet de ton jeu, la plupart des gens qui sont autour de toi, ce sont des fanatiques. Hein? Mais Félix, moi, fanatique, nous, tu es bien, bien. Ah, fanatique, moi, je te dis trois, ce que je pense mieux pour le peuple congolais. Naoya Terenaye Bisopo Nambo, on a un besoin mbongoti. Nazan a besoin, il y a 62 millions de Congolais. Oh, bazo vivre en souffrance, va se retrouver. Donc, je ne viens jamais pour l'argent. Moi, je viens, tout fanda, tout ça, système bisope, lobby Félix Tshisekedi, tokozala te. C'est ce que tu vas laisser le roi Macky Sall alingo panza Sénégal, yo polingo panza Congo alokei na yo. Mais eloko nini yango, siko makambo Macky Sall azosala wana, azolingo panza mboka, mboka moko ezalaki nango stable. Siko boloba pe faute ya ba français. Est-ce que Macky Sall to yo Félix Tshisekedi na conscience na bino bozana ozoyeba te ke nzela oyo nazokende nazopanza mboka soki nga lobi babeti nga masasi nakei je vais laisser mon peuple avec qui? Avec quelle institution? Avec quel organe? Tala Charles de Gaulle akinda atikela bango 5e république lelo yango ndezo tambusa France malamu
Lobby Félix okende 5 ans eutoleka eloko mo esalami te 5 ans mpe mosusu mpe ta mosusu mpe eloko ya grave osalama te ta mosusu osala su building mibale esu ya kitoko comme bilan. Et moi je nazosenga yo sala dialogue wana oyo ekosala république ya sika oyo ekokosisa biso binemi tokutani babelligérant politique mpo toza binemi te mais nous sommes en belligérance en termes d'idéologie et tout ça tokutana tofanda tosolola. N'attendez pas que ça soit trop tard parce que soki osali yango ntango barebele baoccupe un tiers ya territoire négociation ezala malamu te soki barebele bakomi na kenge bakoboya dialogue national c'est le moment tofanda biso nyonso tosolola o bolobaka bolia oza radical kutu koleka papa Etienne Tshisekedi oui nga aza radical koleka ye parce que nga na marcha na baprincipe nga aza camarade ya Mobutu te ni ya mutu moko naza nde mutu oyo naza na pasi na motema 62 millions de congolais bazala na misère totale. Alors naye koloba na ndeko na nga Félix eza kaka teki fo naya nakumisa yo mais naye kolobaki c'est le moment d'appeler de convoquer le dialogue national soki mutu aza mayele na entourage na yo eza mutu akoyebisa yo président convoquons un dialogue national mais mutu akoyebisa yo eloko mosusu azoninga nde kokarese na sanso bapoi azoboma yo malembe parce que soki kaka goma ekwei efe ricochet lubumbashi ekokweya nini komba mboko ni kisangani ekokweya et tu ne pourras plus convoquer, il n'y aura plus de dialogue national, il y aura maintenant des négociations. Et n'a pas de négociation, et c'est la loi du plus fort. Hein. Montaroyo qui est là-haut sous-souté, à un territoire naïe. Moi, je suis pour le dialogue, parce que moi, je crois à la diplomatie. Je crois que malgré ma réserve belé dans Zaralango pour Nayo, Félix Tshisekedi dans le gouvernement Nayo, mais au moins, aux Congolais, le Kolanga, tokoki kofanda tobongisi okomona mpe soki makambo ebongi mpe nazwi mpepo na ngai nazongi na ngai mpe le Canada naza na ngai na besoin te ke soki mosala bato mosusu basala koleka ngai ngai kaka ifo nazala wana non je sais ce que je peux apporter en termes de vision en termes de sérieux en termes de compétences académiques et de la rue je sais ce que je peux apporter nyonso tu nasalaka na vie na ngai ezalaka mpo napesa yango peuple congolais ce n'est pas pour ma famille natangaka baklasse mpo na Congo nasalaka boye mpo na Congo nazobelela dialogue mpo na Congo mpo na ngai te mpo na biso nyonso liboke. C'est pourquoi c'est très important président Félix azwa eloko wana dialogue ekoza sorti na bakrise nyonso oyo tokomi nango tokutana tosolola tokutana tosolola kolanda makambo bambemba te mbemba osala eloko moko te mbemba so abomi ka 300 personnes mbala moko bakokende ofunda ye na laye akodémissionne aza deja na baantécédent ya koboma bato ekosimba te alors soki tokolute mpe contre baennemi interne na externe il faut tozala ensemble biso nyonso toloba voilà les ennemis du Congo c'est quoi ya liboso na interne bafraude électorale kotia badepute ya lokuta koyiba mbongo babiloko wana nyonso fo tolite baaner basala bango kolanda bavie priva bato kofilme bato mitakala na bahotel ça c'est pas le boulot de l'état l'ANER son rôle c'est les renseignements civils et tout ça on a aussi les renseignements militaires il y a Bazali sécuriser biso en termes d'information oyo tozala yango besoin mpona kosécuriser mboka bandeko na ngai c'est le temps ya dialogue on s'est entre déchiré
Il n'y a plus de confiance. Il faut qu'on tous à table rase. Tous les pays, le monde, les Américains, on l'ont fait, les Français, tout le monde, à un moment donné, quand quelque chose ne fonctionne plus, ça arrive, même voiture, aux okumba boy, et ben nous bimsa milinga. On continue car okumba voiture na milinga. Tout côté les molbino, na que nota la mécanicien, basta la révision, basta la moteur, basta la boy. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est le moment de dialoguer. C'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de se parler. C'est le moment, pas de se dire des vérités, mais de dire des vérités, pour créer une nouvelle république. C'est le moment où on doit le faire. Il ne faut pas qu'on attende. Sinon, on va se tuer militairement avec la guerre et tout, et toko perdre Félix Tshisekedi, toko perdre Batunyoso. Voilà ngai message na kinango yango wana. Bokanga data lelo, bokanga message en tout cas oyo soki ekwei na mato ya malamu bolakisa video na Félix Tshisekedi. C'est le temps de dialoguer. Sinon, Kabila ebai dialogue, Mobutu azalaki na nkikole na ye aza osola na peuple. Vous pensez que règle wana s'appliquer na bino te. Mais bato oyo baboya dialogue basukaka na badivorce, basukaka na baméchanceté, na baguerre, na biloko nyonso. Nga alobi oyo nakoka koloba na suki wana. Merci na bino bato bolandi nga. Merci na Joël Konde.